Ale kumanga motema moto yaya. Yoka kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino pena yebi ke bozali ebele ya kozela magazine na bino oyo bolingaka mingi pe oyo bo préféra Kinshasa na biso. Komona na Kinshasa bana classe mingi soki ya komi na 6e bakoma koluka kaka école oyo esalaka 100%. Or kozoya mwana classe to na examen d'état et dépendaka na mayele na ye. Bola na réaction ya bakinois. Italie à l'époque ba parents na biso bazaki bien instruits. Parents il faut linga éduquer mwana na ye azana quelque chose na mutu. Pour mwana oyo atangi bien a mérité ba point na ye. Je ne pense pas que même ce travail a échoué. Tout ça est du sérieux. Tout ça a posé à responsable lobby. Tout ça a posé à relève lobby à place que même Bisso lobby tout ça était bon sur place. Maintenant on dit que relève lobby tout ça à bangote. N'importe na Bisso avec 50%, hein, on a obligé ça la refaire. Hein, au passé classe mais parents à lobby que non pourcentage on les a moqué. Moi nananga il faut à ça la à refaire. Moni par rapport à ma kamdengeza ko évoluer yangote on a dans un premier temps parents nyonso azota la possibilité na yé ce qui a dépensé donc il faut à bénéficier alors moi nazala mayele azala mayele te pour na yé il faut kaka à passer bazota la sikoyo école wana du fait que bazosa la 100% mais bazosa la 100% hein na base nini osala soki ba marque nini ba beti 100%. Mais 100% wana ba beti est-ce que bana na mutu na bango ba bénéficier quelque chose ma bende yangwana total akara 100% te muso mona tangi 4e lemsu pe 3e hein akene école on akene mikanda lokuta ake mama ba na 6e po azwaka diplôme comment na yemo ko be dicté bo ayebi yangote akeka na 6e kuna po azwaka diplôme en tout cas bien te ngape nana zo sepela na ngote. Na Kinshasa, batu ebele bazalaka na manque ya hygiène avant asomba lipa il faut asimba simba au lieu ya kozwa kaka oyo ye ya kosomba koyo ka ndenge bakino ba déplorer phénomène yango. Eza bien te parce que moi babiloko aboye eza babilo montant ozo sala ngo faut que ça d'abord non propre et puis maboko na yo ezala ya pamba te faut simba sachet pour oebite ndo tambola ko pesi batu bambote osimbi bambongo msusu eza place oeti oyebita alors tango osimba biloko aboye faut sala bien protégé ba mapa ba mikate ba boudin ba bilo mombo ya bongo faut que ça bien protégé ba pona oeza munene ba ngise na longa gram moko mambo ka oeza munene za muke ba pona ka tika ba onka ba pona ko sani atolo iba yo ka ote to sepela na ngote me kongola yo ka anekate batika ndeko simba sana pusa osimba simbisha sa opona aponi oeza posa na ya ponya ke na sepela comportement te pona ngai pa nga kutana lobaka basi ba yeba ngana sikaka ozuli pa moko tina sachet OK il faut pas se uta ebite ba boko so simba kinini ebite na sepela la ngote na sikaka makasi pona yango ya bato basala ngo batika tango utina ndako luki eloko na yo komemela lipa lo partir ndako ye na peso sachet ozuli pa no kotisi OK bande comme ça fika mapa te po bakilia baza mindono kilia musu nenga na kangi boy akoya tuni yakolala alors alingi o batika kapolele amona lelo alors que ngai pa nanga eza nenga la utu kozonga na boulangerie na konsalbe na sachet pour na hygiénique pour na banzinzi le bangai moko na otuno olingi nini po il faut na lata sachet na il faut na lata sachet monde na lati sachet boy na kozwa li muto somba lipa il faut na ponele na sachet atang ngai moko tango ozotiela muto mapa sans sachet monde teza gena muto muso asepela ndenge wana te
conseil na pesa bandeko muso batika mapa polele omoni banzinzi place bazokuta zoyebana te nzinzi muso akuti déjà na wesa koyaka ya ko matela mapa omoni mutu muso akona lié ou bien oki libumu paso oyeba place microbe wane ewuti te yango normalement biso ba mama toteka mapa il faut to luka ka to couvrir mapa na biso to kotika mapa polele te pour to zape na principal ba poussière ezokuta epai na epai yango ezaka malamu te. Bouti kolanda réaction ya ba mama ya mapa ndenge balobi na miko ya KNB biso tokopesa mingi conseil na ndeko mwasi ndeko mobali tango ozokende kosomba lipa soki oza na initiative ya kopona lipa ya monene to ya mukie ekozala malamu mingi soki ose prévenir na kolata chasser na maboko po opona lipa na yo na maleme nyonso po éviter microbe. Selon l'information to jouer pas maman mapa ba yebisi biso ezala ngope inutile opona lipa po mundele atia lipa nyonso na gramme moko kin eleki partout. Na ba quartier mingi na Kinshasa batu ba kongolaka bambongo ya bapani ya courant kasi bapani yango ezongaka kaka poyo ka ndenge bakino ba déplorer yango. Mutu aya Kongo mbongo la ndenge na ye bakepe na ndenge na bango pe ba pourcentage na bango ba bombi mwa ndambu bakepe place bato batinda bango ba pesi bango mwa ndambu e ma ngo shida ra bongo to ça déjà lo wa bongo to nyoko la bandeko na yo mo Michel suna passe na bato bafongola ya ba cabine donc en tête ya makambo ezande bango so ba boyi ba jeune wana ba salati yana ba jeune mususu azongo lokola profession na bango ya okende ko kongola ba mbongo parfois bo kongo lelo lobby apane jeune mususu na ba quartier ba koma ba jeu en panne courant ba yeke no bo pesa ba 1000 francs et ça ka bongisela ka courant ba chaque jour ezalaka ka après 2 semaines ka place wana quand ba singa no mona ba de demi ba salaka tellement ils ont chauffé na ba charge c'est pour ça monique quand même place wana donc on a tout comme la ko ba kenini câble outil câble mer rayé eza msusu ya munene mais ce que ba ko kangisana eza jaba demi car c'est pour ça monique za ke tout le temps ba zozo ka place wana ba miso ko komisango shila miso ko komisango musala zo rêver ezala ka bongo kubasali la na kubadila ngezala bongo te bolandi avia bakinoa na micro na biso ya KNB alors biso to baki ko kongola mbongo pona ko bongisa courant eza mabete eza te ke bokomisa yango shida pona ko faire souffrir baninga misusu au mona bat bazo zela événement ya munene pona kolanda na télé soit ba match ya ba Léopard ndenge zo beta mamboye bino bokati courant ka pona roya ko kongola mbongo en tout cas eza vraiment mabe kin et l'équipe partout. Écoutez na professeur Georges Jérémy Wawa, il y a Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, il facile dans mon poussé et si kawa pi ba format ka ba journaliste a expliqué biso mutu nyonso oyo a publié na Facebook soki aza journaliste. Ngai moko pe nazali journaliste mais mingi na presse écrite et en wala expérience wana pe na mémoire et pas ba étudiant na ngai. On attend que ça soit la théorie, ça pratique à partir de l'expérience dans la moko. Azali moto oyo, azali koluka basango, ko bongisa yango, ba yoki pour la radio, batali pour la télévision, pe batangi pour la presse écrite. Et on la bengi journaliste. La loi numéro 96 002, il y a le 22 juin 1996. Fixant les modalités de la liberté de la presse dans Mboka na biso. Kuna balobi nino koiko sala na nino koiko sala te. Mais oyo penza ezangi na mboka oyo ezali mobeko oyo ezali oyo ko sala régulation ya ba médias numériques lokola internet. Tozana mobeko wana te. Na mboka mususu lokola ba France, na pesa ka exemple la France, to na Congo Brazzaville awa. Bazana o babenga autorité à régulation ya ba médias numériques n'importe qui a quoi kobimisa makambo internet te mais na mboka na biso ezali te moi kokosone na niveau wana mais soko tayi pe ata yango moko internet bazana o bango babenga ka étiquette isa lokola éthique na bango c'est-à-dire oyo koyi kosala no koyi kosala te kula internet balobi boye likambo oyo okoki kolobela ngai te soki tosali kotala na boye ko profiter d'internet te po osala ngo to loba yango alors motuna lobi wana likambo ya photo ya mowei
so olani mibeko ya mboka nayebi te soki epekisami mais nakanisi wana eza likambo babengaka na français etali éthique morale moto abimisi bilili wana nakanisi akoki kosenga d'abord ndingisa bota ya mowei soki bapesi ye ndingisa permission akoki kosala yango mais likambo mosusu mpe omoni na tozonga mpe na journalisme ezali na bato mosusu oyo mende babenga bango bapaparazi bango balandaka kaka bomoi ya bato oyo bayebana bazwaka bilili na bango ata basengi ndingisa te basala yango na ndenge ya moyibi mpo bato lokola balobaka na français soki oso okomi star okomi vedette vie privée na yo eza so na limite te vie privée na yo ekomi lokola vie publique bato soli bayeba ozali nani osalaka nini osombi nini olati ndenge nini mwa kokoso nde ekene wana mais nyonso wana ezali likambo ya babenga moralité publique. Bamapangu mingi na Kinshasa batendaka lisusu compte te ya korenouveler bamur ya baclôture na bango ata esali bafissure bolanda réaction ya bakinois na élément oyo bamur ezwi donc batrou ezolakisa mpena na bato ke ekoki kokwea eza possible soki boza esu capable ya kotonga mur te bokoki otya ata batole bokoki otya batole parce que ndenge eza wana ekoza mpe moleki nzela akozala mpe azoleka mur ekweleli ye bana bazosakana bana babetaka babali na banzela bana bazoleka bato bakendaka bawenzi ozomona ke ndeko eza normal te omoni bandako bamur oyo eza ya kala soki tokoka kozwa makasi ya kobongisa te bamoyen eza te moto akoza na possibilité asala peut-être atonga na ye na kati atala mur lisusu peut-être moyen eza te bon eza mpe défaut à vrai dire eza défaut kotika mur mpo soki ekweli motu eza mpe riske mpona bakolo mpango mais bamoyen mpenza eza nanu te na sens ke mpo tobongisa bamur bakolo bamapango mpe bakomi mikolo biso mpe bana na tozwi te moyen kosala baeffort mosusu mpona kobongisa bamur wana eza te. Maintenant, construction ya lelo oyo échanger. Tokomi siko na ba ceinture ya coulage béton. Moi ça ba béton, ça ba blo nyonso pour que ezala malamu. Bayo batonga banda kukala à l'époque. Na lelo oyo po ba modifier ba mur na bango. Premièrement, prix à ciment oyo bana ko tekama kala na lelo za différent. Eza facile na moto azomona makoki, mais eza difficile na moto oyo azana ngote. Pour meza que là kosomba ezali pona kosala msala mais volonté pe à part ça prix à ciment de tam se tomber cher pour que moto akoka ko modifier le sous fondation ya ndako na ye. Bochi kolanda bongo ndenge bakinois basololi na mikro ya KNB biso tokopesa mingi conseil na ba responsable ya ba mapango ebele awa na ville ya Kinshasa soki omoni ke eta ya mire na yo ezali susu malamu te ekozala malamu mingi o démolir yango et non o exposer population na danger potang likame yaka elakaka te Kinshasa eleki partout. tosali constat moko na Kinshasa baporte ebele bakomaka chien méchant mais soki okoti na lopangu bambwa bazalaka lisusu te est-ce que basalaka yango kaka mpona kobangisa bato to prestige kaka basalaka bongo parce que c'est pour mesure ya sécurité. Tu bien beaucoup na biso ndenge ezali, il y a trop de bandits, il y a trop voleurs, yango no monaka ba sitio eza résidentiel ou ba ma campagne, okende na ba commune ya Gombe, au mona ba mutata na nini na mboate mais atie fiji wana ya chien méchant na porte na ye po ebangisa plus ba bandits, ebangisa plus bato yo bazalaka mal intentionné, bakota na mapangu na bango te. Omona mutu akomi na devant le pangu na porte que chien méchant. Alors, ezako bangisa batu. Peut-être le mutako ya kokuta na bino, soit kotiki la bino invitation ou bien ko benga bino bo kene même prière, mais azo banga kokota parce que bokoma chien méchant mais na kati mbwa za la kate. En tout cas, eza mabe. Na mingi sala makaba na mbwa peut-être kufa batika pona babangisa batu. Mais soit ba miyibi nenge koma batika pona ko bangisa batu. Ni sibiso to na mbwa, to chwa mbwa par rapport na miyibi po to sécuriser pe lupango. Badumsu basala bongo juste pona ko bangisa batu ko besaka batu mako banga moko ma panique na mapango misusu eza bien ya ko komaka non chien méchant bayiba mingi
po bakosa bato ke na mbwa azala na kati yango bakoma juste mpo na miyibi. Mais inconvénient nango mpe ezali mabe nango eza bokoki korate bamakambo ebele. Mutu mosusu akolinga asepelaka kota pana bino bosolola juste moi likambo ya bien a proposer bino bamakambo ko po ratango par rapport ya chien méchant. Dans azobanga kokota mpo na mbwa so boza na mbwa te kokomeza na importance te. Bouti kolanda avis ya bakinoa na micro ya KNB biso tokopesa conseil soki bokotia mention un chien méchant pour la sécurité ya mapangu na bino et aux malamu et non pour la prestige. Kinshasa et l'équipe partout. Toyebaka te soki ezalaka nini na Kinshasa batu ebele bazalaka lisusu na ba bonne manière ya ko répondre batu na téléphone te. Kinshasa et l'équipe partout, magazine KNB, les lotos et la bino reportage, il y a ba bonne manière, il y a que solo topé correspondance na téléphone. Parce que tu constaté ba kino bazoé ba ko solo na téléphone te. Muta ko iko ben téléphone, allô. Oli ya koloba na ina nous bonjour à Kiej lo ko bandambala moko nani wana benga na téléphone. Eza ba bonne manière. Yango to yaki ko solo la na ba kinois pona kotalisa ba bonne manière ya kosola la téléphone parce que mutupe akoyi ko tromper des numéros abengi par exemple à Bosani abengi mbala moko allo golwa ndeni kopwana yo mbala moko cop ni to sala ki cop ni to sala ki na téléphone au moins que esala ba bonne manière te yango KNB to kitaki pona kotalisa bino il faut to zala kana ba bonne manière ceux qui mutabengi na téléphone oye bandeni ya kosolola parce que ba bonne manière ekoki ko créer lopé ba relation moko ya malamu. Kinshasa et l'équipe partout. Les téléphones il faut le roi liboso mutoye ba valeur et le roi ba bengi téléphone ezali kambo ba composer ba numéro mutu moso ko composer numéro par erreur à le chapelle de chiffres moko akeko epa na yo faut ba peut-être até bon et guerrera merci excusez-moi papa bon na sa guerre d'accord au lieu ya até dit bino benga ba to ni wana ya bela kitoko te aya biro mo mba ya mutu so ba bengi yo faut ba nene oyamba et la mutu bengi yo ayebi yo te donc faut apena ba bonne manière oyamba yango eza problème éducation tout le monde a mutu mususu a mon année azana langage moi ça facilite répondre mutu mabe yangwane arrive à que na téléphone ta bengi yo o bengi ou bien on s'est trompé le numéro bengi mutu mo boy abandi directement ko répondre mabe abandi ko finga yo nde ngala mona ka mingi bongo eza vraiment problème éducation mutu botem nango mutu bengi yo yamba na téléphone pesa yembote tunaye yo zalinani soko yebi numéro na été tunaye ya ko expliquer soit à se tromper numéro na se tromper ndeko limbisa ekoleka mais bande ko belé zalinde ngwana te ko kabandi ko ganga yo zalinani ozobenga mpona nini nyonso wana ezali malamu te. Rubrique oyo ekangi Kinshasa ezalaka kaka na KNB rubrique ya selfie kanga photo seka moke pe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB ko bossa na ko aimer page te KNB oyo danger. Rédaction ya KNB etuni bana basi ya Kinshasa eloko nini esepelisa bango mobali na ye apesa ye na jour ya Saint-Valentin. Vraiment jour à Saint-Valentin et là on a préféré mbali na selanga premièrement la lingana asombelanga lamba et lamba là on a linga couleur on a préféré jour à Saint-Valentin sous soit linga lamba rose abomingai et deuxièmement la lingaka akabelanga mbongo et troisièmement lingaka même ngane sika mobo ya bien donc on a kemne na fêter vraiment Saint-Valentin na sentir vraiment la zanaï jour à Saint-Valentin et le sepelsanga au mobile nga selanga zalaka apesanga kara bakale belé babizo belé pour ja bakado nyos tapesanga chaque fois tozala na nga soit chéri nga ka makas le jour à Saint-Valentin nga vraiment la Saint-Valentin fête des amoureux na sepelaka nga na mbali nga to vivre à l'intimité. Hein, to vraiment l'intimité bimisanga ay mama place mono to bimate ay ba blo mo abongo ndene bon ndeti nga boye na lingana nga mbongo ya po mibali musu bazalo mona na Saint-Valentin le fleur non ça na fleur ni
Non, qui a fait une boutique, tu as fait un lamba, tu as fait une distraction. On m'a dit que tu as bike mobile, on a fait un lobby nzulu, qui t'a bouzoba. Oui, moi, je me suis dit que on dit que bimi na bino pe comme maman era mbongo comme le problème. Et mais faut qu'on ait une place pour ça mbongo na ekena na ba distraction ba flair, ya ba bag, et wa ba génie, ba nounous, biloko ezole la tienne. Merci na confiance pe fidélité au bozo continuer ko pesa na magazine na bino oyo bolingaka mingi ya lelo ekomi na suka bobo sana teke Kinshasa et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya